ndoki eza nini na botami neti na kopesa neti exemple mama kitambala na botami naza normal mais bazui baliesinga eloko ezelo kwa ba inistenga donc baliesinga eloko nde na komi na kindoki pe kindoki ezaka lokola code okoki kozana mwana ndoki basale délivrance kindoki bakati yebaka yango akoki kobeta mpe lokola code kaka ezongi nango pe kindoki ngala lobaka ngo eza lokola malaria eza lokola mutu abela kisa banyama awamela kisa banyama ingeta awamela kisa banyama pona nini okopesa moni kisa banyama mutu akoki kobizana banyama opesa kisa banyama soki avant banyama sesani ezonga lisusu c'est que esengaka encadrer bien pe esengaka esika oya kwa esika kimpeve pote bakade ba bebisa biloko wana potatika kindoki ndindo liaka etu mutatina tendoka olia ote yoza kizengi ndoka kolia yo kuno kosani ndoka longola kaka mutu aza très important pe mutu okaka omona ke mutu wana bande ko sunga famille ye wana nde mutakisa ko omoni mutakisi na ndoki mutakisi aza na pouvoir ya kolia ndoki Jacob nzambe ya Israël nzambe ya Moïse Abraham Isaac basa bakokote baba kokoti ya bana ya Israël basa bakoko ya Israël est-ce que basa na bomoi bazaka na bomoi yo chrétien tu es chrétien tu bazaka na bomoi basani bakufati yo na kati église obele la raté le dieu de Isaac le dieu de Jacob obele la gamote ezaki ndokite bongo soki biso tobeli bakoko na biso tobeli fumu kimbangu to na seli kibokoko na ngeni ko besandoki ezaki ndokite yo mona raté mundele akouta pays na ye so akiti na aéroport il faut fukama apesa mabele biz oyebi pourquoi elikolo bake mabele oya mboka oya nyati epesa mela ye pe etosa ye pe musala oya ekosala na mboka na bino réussir ezaki bokoko te ingeta soki ba pasteur mususu to basala njame mususu lisolo la obeta bolinga basala ngo ba campagne pe bosala ngo ba séminaire pote ngana bokola Lucifer na ndaku nanga beba 6 mois azoloba sikona beto lisolo beba 6 mois azoloba mama na ye azalaki mwana oyo abotamaki na ye malamu tango azalaki na 8 ans baye kolise kindoki ana balese akokisaki 25 ans na kindoki akoyi ko azalaki na chance pe ya mibali ya kolinga akoyi kolinga mobali soka za na mbongo soki mobali wana babimi na ye il faut mobali na koma par terre kindoki wana ndo tuvana kwa tata vangi kya matondo tuvana kwa se kya matondo tuvana kwa tata vangi kya matondo tuvana kwa se tata nzambangu na mama kipamvita neko mona fumu kimbangu na mama kipamvita batelemi nazaki esika moko na bande komona eza lokola dans l'espace lokola esika moko eza lokola na koki komona ndenge nini na koki ko imaginer yango te lokola mutu naza dans l'espace lokola mokili te neko mona siko na bande ki kokende mena neko mona fumu kimbangu atelemi penza na mama kipamvita pe fumu kimbangu o ngala mona eza fumu kimbangu o alata liputa oyo na soloba pe mama kipamvita kaka oyo pe batelemi na nzela nanga eloko na lobaka ngo o med fonda be mission nanga mais Yesu ngala mona kakuna ta ngala bande ko kende na mona nanga Yesu ote batia na église catholique Yesu ote balelisa ka biso na ba film ya Yesu ote batu babeta ba photo na bango ndako basala erreur mais fumu kimbangu o ngala mona ki fumu kimbangu a veste te na mona ki fumu kimbangu soki ya kiloti te na mona ki fumu kimbangu alati liputa fumu kimbangu onga na mona ki oyo wana kutu na koyiko loba na koyiko zonga mo mkesi mapona sambela kana be église nyonso nga na sambeli na toute l'église na koyeza na église mote na sambela te na sambela na bima na sambela na catholique na sambela na neo na sambela na missioni na sambela na église oliloba na sambela na église ya chapelle de vainqueur na sambela na église ya mamo langi Mon Carmen Angola na kola banazaka ndumba molimo kasi ne be église na nyonso tu wana ona bande ko samela ne ko leka ezaika ba chef dans spirituel ona ndeko kuta kuna ata na za mundima lelo ba linga ka ba benda ngana za la pembeni ngana bande ko comprendre te ezaki pene belé o bande ko sunga mais ezaki pene belé ba bande ko utiliser o ezaki étoile nanga bande ko utiliser o ezaki elembo nanga mais e ko koma
tangu ngai nazali na kati na koma tangu ngai nakufaki namonaki ezala Yesu te namonaki nde fumuki mbangu na nzela na nga pe tangu namoni fumuki mbangu na nzela na nga tangu nazokende naye koyoka mongongo ya Nzambe namonaki moi makasi éclairage onga namonaki nakokaki kosupporter yango te. Mesdames et messieurs, bonjour de partout où vous êtes. On appelle Sibino Mbote Mingi. En tout cas, merci Mingi na balanda biso ya Congo. Si vous êtes toujours on a fidèle pour na kolanda biso. Lelo toye vraiment et pas ya maman qui tambala. Maman na biso tolukie tango mulai tikino lelo na zu penza makasi nga moko na ye na ndaku na ye pour na koya kosola na ye makambo yo etali vraiment religion na ye etali vraiment bososoli na ye to pe boyebi na ye na kati na nkolo tozaba na Nzambe. En tout cas na pesi bino pe merci mingi parce que vous êtes fidèles wana bino nyonso to bozaba na Nzambe o nyonso to yebi ke oza mwana na Nzambe oyebi ko sala na Nzambe basali ya Nzambe ba mama ba papa bana bovanda liboso ya ba télévision na bino liboso ya ba téléphone na bino bolanda émission oyo vraiment tikino na suka bo comprendre bo sosola vraiment ya solo tina nini oyo ngai na ye vraiment na kati ya résidence ya maman qui tambala parce que aza maman prophétesse aza maman oyo vraiment azo salela Nzambe na ndenge ya solo azo salela penza Nzambe na ndenge moko oyo ke ezokamwisa mokili yango etinzinga epuse ngai na ya na micro na ngai tina kati ya esika na ye pona kosola naye nako tika micro pa maman na biso à se présenter et pas la bino balandi na biso ya Congo Suisse bozala toujours branché et kozala vraiment esengo mingi pe bokozala na connaissance mingi na nzela ya émission oyo. Bonjour maman. Ingeta mama, ingeta penza, ingeta tika lokumu ezonge pa Nzambe. Pote Nzamba lobi moto nyonso tu oya bandaka na ye ndakomisaka kino na suka. Ngai kombo na ngai mama Kitambala nayebi ke bandeko ebele na bandeko mosusu ko boyebi te nga mama Kitambala naza mama prophétesse mais eloko nini esalaki ke nga mama Kitambala pote nakoma mama prophétesse pe bokoye bilango na kati kaka ya émission oyo mais liboso avant kobanda émission na lingana kozongisa lokumu epa ya Nzambe o akeli biso na sena moi pe o akeli bikela muniso tu na sena moi yango na ndingi kozongisa na lokumu mais na lingaka mingi avana sambela ifo na yemba kia matondo tuvana kwa tata vangi kia matondo tuvana kwa se oh kia matondo tuvana kwa tata vangi kia matondo tuvana kwa se tata Nzambe mokei na nyonso elongo na vuluzi kimbangu yo lobi ba oyo nyonso tu babandaka na yo yo komisaka bango kino na suka totiki ebandeli émission na biso na se ya loboko na yo Nzambe na lola tika biso to disparaître yo nde mimonisama papa mokei na nyonso tika ndeko nyonso oya kolanda émission oyo oya zana ba problème oya zana mbeto hôpital oya zana prison oya za bisika na lolenge azwa oezali solution ya ba problème na ye na kolanda oezali émission na biso ya mokolo ya lelo elongo na yo Nzambe liboso ya mvuluzi kimbangu matondo mama. Merci mingi mama bandeko na biso ya Congo Suisse balandi na biso boyoki mama ndenge abondeli e bandeli émission na biso déjà ezo s'annoncer déjà que eza émission moko boye eza vraiment malamu mingi eza émission moko boye ya bonzambe. En tout cas bozala wana toujours branché kozala lipamboli pona bino parce que to yambi nde mosali ya Nzambe to yambi ete to yende na kati ya résidence ya mosali ya Nzambe pe bozala na confiance ete quel que soit ba problème quel que soit ba question na bino quel que soit makambo bozana ngona mitema bokozwa biyano na bino na nzela ya émission oyo. Maman tolingi toyeba vraiment e bandeli na yo po obanda ti okoma
ndenge okomi lelo mama prophétesse nayebi te obotamaka déjà ozaki mosali ya Nzambe to pe oye kokoma ngo to pe na ndenge ya révélation to ndenge nini yebisa biso na nos sources na yo toyeba pe balandi na biso ba comprendre vraiment mama na biso mama Kitambala autela wapi ingeta tikaka lokumu ezonge pa ya Nzambe ngai mama prophétesse Kitambala na ko beta moi témoignage na nga mwa muke nayebi ke Nzambe aponaka mutu banda libumu ya mama na ye déjà Nzambe aponaka nga mais ngai moko na bande komiyeba te nazalaki mutu o nalingaki mingi baloyenge na nga nalingaki ezalaki balolenge ya mabete o te ya kindumba te nazalaki osala baloyenge moko nakoki kozala dimanche oyo seke ngai bane na nga bambula ya bato ebandeki komata emataka na bane mais yanga ebandeki komata chaque dimanche nakozala nalingaki bafeti nalingaki babwati nalingaki esika moko mais na nyonso to wana nalingaki na bande pe sunga bato nazaki na motema ya kosunga nazaki na motema ya kosalisa mais na ndenge na bande kosunga bato pe na ndenge na bande kosalisa mais zaki pe na bato na bande kosunga on na bande kosalisa bakendaki pe komona mabe pourquoi kaka nga ye kote nyonso tu kaka ye yango nazotalisa lokola ndeko moko lokola oyo pe azoleka na ba citation oyo nga mama Kitambala na lekaka nango pote o comprendre que mwana elaka pe mwana elembo tangu nyonso tu bakendaka na kobundisa ye kana bato wana na bande kosunga pe kotangisa kosalela mais basepelaki te balobaka pourquoi kaka mama Kitambala bamisu bakende kokotela nga oyo ezalaki ndako nganga baye kobwakela nga oyo ezali mbasu ya gorge ya nzoko na vimbaka vraiment kovimba oyo na vimbaka na deformaki penza na komaki penza lokola o nakoyi koloba lokola nzoko pe tangu nalobaka na bemission nanga o bolanda pe bokotinaka na Holanda bomonaka na o ezali be preuve pote nga nalobaka avec preuve pe bokomona ba image yango na vimbaka vraiment na komaka penza lokola nzoko kasi nakokoma lolenge na komaka bongo conscience ya kibomoto nanga ekimaka na bandaka komiye balisusu mutu te na komaki jaune lokola bidon ya 5 litres o batela mafuta huile pe na bande koyeba mutu te lolemo bima libanda na bande yati na vimba pe elamba oyo ngai maladi wana ekangela kanga elongwa kati mokolo oyo ngai na bikaka kasi na tangu ya kokoma na oyo ezaki ba maladi wana na bato balanda ba témoignage na nga nazozwaka mwanda mundambu pona pesa oyo ezaba ide nazaki na mboka oyo ezaki Angola na Soyo na province de Zaire kasi tangu maladi wana ezola kinga parti akuna ekosala babimisa ngai na Mwanda na frontière ya Mwanda na biso tangu babimisi nga na frontière ya Mwanda ya Yashe tangu na komi babimisa kanga na grande sœur nanga wana tangu babimisa kinga nga na bande komi yeba te mais nazalaki na zemi na libumu ya mwana nga ya mibale o na pesa kombo lelo molongi vainqueur siko tangu nazalaki na zemi tangu na komi wana lisolo babetela kanga tangu conscience nanga ya kibomoto ezongaka ekokutana na ngunza moko akoyebisa grande sœur nanga lobi omoni ndeko na ya mwasi oyo omoni ka oyo yaza nango eza spirituel eza penza ka ya normal te soki lokola ya na bino aza âgé awa na hôpital ya Mwanda soki bokenda yeba omemele na logique tonga liboso akufa eza ka oyo il faut bomemela na église na sima église soki église eti na bino na hôpital sima boki na hôpital yana biso pe tellement zakine kasa bayebisi akanga telefone akangi telefone to louer taxi ngunza na kiko tika biso na mboka moko ezaki bande ko benga makelekese zaka na kati ya Mwanda bato bazana Mwanda o baleka na Mwanda bayebi esika o nazoloba tango tokomi na esika wana tokokuta kilongo o lelo ngai mama Kitambala esika oyo nakoma kosambela tokokuta batu ebele na kati ya kilongo wana tokuta ki ba sécurité loka ba protocole biso to benga ba sécurité tango ba telemi biso tozaki ngana yana zaki na mwana nga liboso Teresia azaki na Mukongo tango tokomi na bazoloba biso to koti to kika bato wana bazoloba wana babetela kangai tango conscience nanga kibomoto ezongaki bandi koloba kasi bokota ti abino bozama be bolandi mutu penza bandangola bokati ne soyo boyene penza bokati si pendo seya boyene ti awa kiskopa ni bosuki boko kasuko kota te bokota siko yana ngesa ile kwa kobangisa he akanisi ba oloba na mwana ngai liboso Teresia oaza na Mukongo bazwi balongo mwana Mukongo amonika bato wana bako chinika na koloba yana nga comprendre ki ezaki na ba esprit oyo ebande landa biso tango tokoti na kati na kilongo
kokuta babisielo mususu ba liboso nanga ba bisinga na tia maboko boye na zuna tia maboko wana ba betela kangango na zoloba tango conscience nanga ki bomoto nanga ezongaki siko tango batsenga maboko boye prophétesse liboso ki cielo liboso aye akokai ko prophétiser ngai te tango aye liboso nanga lobi nguya ono sentir awa eza makasi minga leki mususu aye troisième aye ti chef d'antenne na bango aye koya akomi liboso nanga tango aye liboso nanga yende akokaki ko prophétiser nga ko limbola batu ba comprendre que esprit nini molimo ni ezaki na kati nanga o elekaki makasi o batu wana bandeki ba bisielo wana bandeko kokate kotelema liboso nango yende banzi koloba alobi mwana mwasi oyo azali mwana mwasi moko kuna esika bakendaki na ndaka nganga il faut akufa na 10 jours mais lelo ekokisi 15 jours aza mutu ya nzambe penza ya makasi pe akosalela nzambe penza ya mingi ya koleka yango nde nzambe a épargné ye mais ezalaki kufa kuna na monde na deuxième monde balobaki ke ya kokufa na 10e jour mais lelo oyo toza déjà 15e jour moye akufa lisusu ezate yesu kwa bandi ko détailler esprit oyo bango bato siko ba comprendre que esprit o bande ko loba eza nango ya kindoki te eza nango ya kibonganga te ezaki esprit ya nzambe o ezaki kati nanga siko bango nde bazaki liboso nanga babande ko koka te pote nazaki tango bango bazo ko loba bongo eye koleka lobi ke ba témoigner ba ye ba leki ba ya nanga basali bakangi banzela tango basali ba prière bakangi banzela ndeko nanga na déforma ki lisusu na komi penza na koyi koloba nzoko penza na vimba na koma penza lokwa nzoko na vimba ba ye kokanga banzela tofine ezobimanga boye ezobima partout ezobimanga ezokitanga tina kati ya libumu tango bakangi banzela balobi ke ba transfert nga na hôpital ya Baki ya Kitona na bato bayebi mwanda bayebi Baki esika basoda bakinda formation kuna na kende kokuta na tango wana nakutaka mutu bandai kokamba ezalaki général Mustafa yenda bandai kokamba kuna tango tokomi na kati ya salle d'ope mutu moko banda akotaki depuis 9h biso tokomaki 10h ti 19h ya bimene on a salle d'ope te général Mustafa tango azoleka na bité comment mwana mwasi oyo dépôt ya kikala il faut bo sala opération mais ti siko na moni lokana na salle d'op bezo occupé bo sala opération na bureau nanga ndeko nanga batobola nga ba matama oyo ndeti bazo tobulo moni ndeti ba malala nde batobola kapenza lilala bo batobola nga ba matama o mibale ezaka nzamba boti sango ba misuni o bomo na sini oyo eza sinango pe moi sini moko ezo mona na mais niveau batobela kanga ngo eza penza au moins ndenge to pasola ka orange to koti si penza boy koto ezo mona na tofina ezo bima nga partout tango basisi ko sala ngo opération de skone ko kota skona koma tango na koti na koma na bande komi yebate nini te na kufa ki vraiment pote na bande komi yebate pote koma ki afama benisanga mai bande ko zwa seringue o batobola ka bato bazu ba benzi mai bazu ba fulelinga na munoko ba ekiti na bande komi yebate siko na kati ya révélation tango na zalaki na koma nde na komona fumu kimbangu na mama Kipanvita na komona fumu kimbangu na mama Kipanvita batelemi na zaki esika moko na bande komona eza lokola dans l'espace lokola esika moko eza lokola na koki komona ndenge ni na koki ko imaginer yango te lokola mutu na za dans l'espace lokola mokili te na komona siko na bande ki kokende me na komona fumu kimbangu atelemi penza na mama Kipanvita pe fumu kimbangu o nga na mona eza fumu kimbangu o ya lata liputa oyo na soloba pe mama Kipanvita kaka oyo pe ba telemi na nzela nanga eloko na lobaka ngo o med fona be mission nanga mais Yesu nga na mona ka kuna ta nga bande ko kende na mona nanga Yesu ote batia na église catholique Yesu ote balelisa ka biso na ba film Yesu ote batu babeta ba photo na bango na ndako basala erreur mais fumu kimbangu o nga na mona ki fumu kimbangu a veste te na mona ki fumu kimbangu o soki ya kiloti te na mona ki fumu kimbangu alati liputa fumu kimbangu o nga na mona ki oyo wana kutu na ko loba na koyi kozonga mo mkesi mapona sambela kana be église nyonso nga na sambeli na toute l'église na koyi za na église mote na sambela te na sambela na bima na sambela na catholique na sambela na neo na sambela na missioni na sambela na église oliloba na sambela na église ya chapelle de vainqueur na sambela na église ya mamo langi Mon Carmen Angola na kola banazaka ndumba molimo kasi nebe église na nyonso tu wana ona bande ko samela na ko leka ezaika ba chef dans spirituel ona ndeko kuta kuna ata na za mundima lelo ba linga ka ba benda ngana za la pembeni ngana bande ko comprendre te ezaki pene belé o bande ko sunga mais ezaki pene belé ba bande ko utiliser o ezaki étoile nanga bande ko utiliser o ezaki elembo nanga mais eko koma
tangu ngai nazali na kati na koma tangu ngai nakufaki namonaki ezala Yesu te namonaki nde fumuki mbangu na nzela na nga pe tangu namoni fumuki mbangu na nzela na nga tangu nazokende na koyoka mongongo ya Nzambe namonaki moi makasi éclairage nga namonaki nakokai ko supporter yango te nazo éclairage wana na tie penza loboko boye mais on m'appelle que éclairage du soli na loboko nazo mimona te mais fumuki mbangu telemi mama ki pa vite pa telemi na komona sikoko yoka mongongo ya Nzambe muto kosote eza na mosala Nzambe moko te to prophète to prophétesse moko ayebiso ke déjà mona Nzambe lokuta katu e na moto moko ta mona Nzambe tozaka na makoki ya koyoka mongongo ya Nzambe pe tozaka na makasi ya komona Nzambe te Nzambe to mona kaye lolenge na moni banzete lolenge na moni mokili lolenge na moni ngai lolenge na moni yo na moni monene ya Nzambe mais tozala makoki ya koyoka o eza mongongo ya Nzambe mais tozalaka na makoki ya komonda o ezali les 4 êtres vivants o bavandi na kitsa bokonzi ya Nzambe nayebi ke bana Nzambe boyoki boyebi ke les 4 êtres vivants boyoka kango sikona ningi na limbola bino o ezali les 4 êtres vivants pour te to continuer na o ezali un témoignage nanga matondo pote lolenge Nzambe asali biso Nzambe azaka ka semo ko tata mokena nyonso wakeli bikela mso tuna sena moyo kasi tangu pona ni biso tolobaka na nzela mvuluzi kimbangu pote mvuluzi kimbangu yende aza prophète na biso bayindo kasi Nzambe asali biso na 4 races toyoka ka balobi les 4 êtres vivants bavandi na kitsa bokonza Nzambe kasi Nzambe pe lolenga akeli biso na se akeli biso na 4 races poto za na poso rouge to ana poso jaune to ana poso noir to ana poso blanc kasi na ba poso ana nyonso tupe tozana o ezali les 4 êtres vivants o Nzamba tinda ki pona le poso wana nyonso tout 4 kasi tozomona vuluzi kimangu tozomona Jésus Christ tozomona Mahomet tozomona Bouddha kasi bango nyonso tu wana bazaba Nzambe te mais bazaba prophète ya le poso ya moko na moko tozaka na makoki ya komona o ezali ba les 4 êtres vivants yoko anga na mona vuluzi nanga vuluzi kimbangu pe tozoloba ke lokwa na Israël bazana makoki ya komona Jésus Christ po taza prophète na bango aza prophète na biso te biso prophète na biso aza mvuluzi kimbangu mais tozaka na makoki ya koyoka weza mongongo ya Nzambe pasteur moko te to prophète moko ta telema ya biso ke ngana mona Nzambe lokuta wana eza baventure bana Nzambe simona kokenanga na komona fumu kimbangu na mama kipamvita na yeba bango te na mwa mote mais na yo mona bango batemi na nzela nanga mais na bana ko sambela ikina kimu Yesu pe mabolongo yindaka pe kana kimu Yesu po to sambela to lela pe ba pleurese mabolongo yindi pona koluka yo emaye otiki pe ndako na yo sali pe jeune pe ya 40 jours mais ozongi pe na kati ndako kuno kuti pe mobile no pe musala ezwami na muti ndako no kuti po citation ezwami mais citation ezami te e comme isusu pasi likola pasi mais na komuna fumu kimbangu tanga telemi na nzela nanga na komuna mongongo Nzambe nde kopesa nga message mwana ngai kitambala na bolamu oyo sala kina mokili osalaki yango na kosunga na kosalisa na loyenge oyo zalaki nango sikoyo nga na tinjo na mokili pote ozonga pote osalisa musala na yo oyo zosala siko otiango na kibo Nzambe bolamu wana lakisango na kibo Nzambe pe oza mosala Nzambe monene okokangola batu okobikisa pe batu ebele bakobika na sima na yo mais nyonso tu ngana Nzambe na kosela yo na mokili na bino batu il faut kozana komiki tisa ata ozosekwisa batu ata ozobikisa ba maladi zalaka na komiki tisa tangu na yoki mongongo wa Nzambe asina kopesa nga message mais muto akosa yo te ma sœur que mutakufi lelo peka lelo aleki ne sambiselo lelo aleki na premier barrage deuxième barrage troisième barrage lokuta expliquer bisona ezarandeni matondo lokuta omoni Nzambe lolenga sali biso na mosena moi oyo acha mutu na mutu azana mikolo na ye oyo ye ya kolanda na sena moi oyo ekoyi kozala Nzambe atie ngai mama kitambala na okufa na 100 ans ate yo okokufa na 90 ans to na 120 ans olandi siko batu na mokili liwa na ye lokwa ya batu na mokili liwa Nzambe te me liwa batu na mokili ya mokili liwa e na 40 ans lokuta nzoto bakundango mukolo moko baye biso pete ke molimo wane ke kota Nzambe te molimo wane etelingana etelingana ka anase ekende tipa Nzambe ti ndenge Nzambe alobaki ke mikolo na nga na se na moi awa eza na 100 ans
soki sante koki nde nzambe azwi o eza molimo na nga pe eza na molimo moko te banda mokili banda bato banda kokufa oyo kebeleka na esambiselo. Mais comment on expliquer biso que mutu akufi mutu wana akufi atiki nzoto molimo ebimi bake bakunzi mais kasi azaka na mokili ake esika moko te nzambe azwi ye te mpe aza na esika moko te ake azotelengana na mokili okoki koexplike biso mystère wana ingeta yango eloko nalobaka ke omoni cimetière eza esika eza sacré ntango nazotalisa nalobi ke moto ntango akufaka soki eza liwa ya nzambe monzoto na ye bakunzi molimo na ye ekepa tata meke eleka na esambiselo te. Mais mutu akufi na liwa ya nzambe te na liwa ya muta mokili mais nzambe atielaki na se na moi awa ke ye akolongwa peut-être na 100 ans peut-être na 60 ans ya kufi na 30 ans c'est que molimo na ye ekende pa ya nzambe te nzoto bakundi le même jour mais molimo na ye ezotambola ti ekokokisa 60 ans sima molimo neke pa ya nzambe. Yo kate ke bayebi soke mutu moko akufaki mais tomoni mutu moko bekuna ndeko na bino kuna banda mokile banda oyoka ngote nayoka tomoni mutu moko bekuna kokani na yo to comprendre sikoyo pona mystère wana ndenge esalemaka ke mutu molimo ya mutu evandi na mokili mutu wana azotelengana azonyokwama olieke mutu akufi nde babake mutu wana akufa apema na kimia mais azotambolaka azocircule aza na kimia te mpona et pourtant akufi liwa moko ezalaki ya ye te faki nzambe apesa ye repos mais repos wana azozwa yango te ndenge nini kasi repos wana akozwa yango ti mokolo mission na ye oyo nzambe atinda ye na se na moi oyebi te mutu kasi bon azaka sanvite kasi babomaki ye koboma liwa na ye il faut yo yoka te ke bayebi soke en plus omoni bato nyonso to batambola na moya wa toza na bato oyo bazotambola baza bato ya nzambe eza mpe na baesprit oyo totambola nango sikoyo mpo comprendre yango il faut ozala moto ya molimo mpo te molimo na nzambe epasolaka motu nzela mpe créelaka motu eloko esika eloko eza te molimo na nzambe ekomisaka moto esika mpe moto akoki kokoma te mpe molimo na nzambe batelemelaka yango te mpe molimo na nzambe basalelaka yango deba te mpo te nzoto oyo ntango nyonso to esumu kaka eloko nalobela lokwa bandeko misusu bapaster bango basalela molimo te basalelaki nzoto basalela oyo eza basentiment olandi sikoyo biso toza bato ya kimpeve tozoyeba korespecte biloko nyonso tu oyo tokuti na se na moi boyela biso na mama kimpeve ezali bato ebele bayebi terme wana te fo explike nanu toa bato ya molimo santu olandi mpo te ngai mama kitambala nasalelaka nzoto te nasalelaka kimpeve mpo te eza na ebele ya bana nga molimo to eza na ebele ya bato bakoki koloba ke nosele priere mpe babike mama kitambala lelo na butwa lelo namonaki yo mpe na vision na nga na moni mama kitambala osimbi nge sika na bande kobela nalamuki na tongo na kei hôpital esika na malade ezalaki eza lisusu te. Mama Kitambala, mama prophétesse, mama Kitambala, abikisaka, abikolaka longolaka ba malade to bilakeli mabe to akangolaka batu na milimo mabe à travers nzambe zakati. Matondo, omoni nzamba lobi, esika kuti pasi ya longolaka pasi. Esika kuti sengo bakisa isu sengo likolo sengo. Kasi eza nebele na sena moi, esika kuti pasi ya bakisi pasi. Esika oyo ya kuti sengo, patike sengo wana ayeko panza, pe ayeko yibe sengo wana pote na ba pasteur o ebele na sena moi to ba sali ya satana ponga benga ba sala nzambe te ba sala satana ebele esika ya kuti esengo ya panje sengo wana ezana ba sala satana ebele oyebi ke ba panji ba couple ba na nzambe ba bondela na kombo Yesu kazi missionnaire eloko nini yo pesa na réponse balobi mission de service eliko loba nini okende ti na mboka moko boye okende na Brazzaville to kesika moko boye olobi ke nde na ye awa na ye mission c'est que est-ce oza mutamboka wana tete yo ye kaka po oye mission moko de service oyo aki kosala c'est que ndenge oye mission wana oye posta na musala na yo so mikone koki osala nini okende Olandi ba pasteur baza ba missionnaires
Yo ka te ke babenga ba pasteur ba missionnaire. Oyo kango te. Pona yo mama Kitambala ba pasteur ba sa la nzambe na ndinga solo te baza batumo ba imposteur to loba. Ba mizutu ba sa la nzambe na ndinga lo solo me babunga nenzela. Babunga nzela. Ba yela biso ezali kibonzambe ya bopaya. Pour te comprendre que musali ya nzambe penza to sala nzambe na ndinga solo ki aza penza muto nzambe to comprendre on a lo lengeni to différencier entre ba pasteur ya faux na ya solo. O comprendre bango na munoko. Po te na message moko nzamba pesanga. Azo tumba o ezali ba sala nzambe ya lokuta ba obebisa kombo na ye. Message wana elanga tanga azo tumba bango. Ngana lobi papa kotumba bango na elamba te. Poso kotumbi bango na libumu so balati elamba emi bomba. Il faut kotumba bango na munoko po te tangu mwana na koya a comprendre que papa nanga aza mosala nzambe te. Est-ce qu'on comprend les messages wana? Hein? Na limbolo message wana. Limbo ela biso mama mi kweza ya yo. Matondo ingeta yo pasteur. Oza kati église. Po te molimo na nzambe so elobi il faut tikala so elobi il faut tikala so elobi siko yo pasteur na ko telema explication na lingana pesa ngona telema yo pasteur o telemi na cher na yo église o ju cher no église o tchawa o cher te o cher no pasteur o telemi liboso église bandimi na o bavandi o lobi molimo na nzambe ezo talisanga 10 personnes baza awa nzambe biba bima liboso bapesa $100 molimo na nzambe ti muto lobi molimo na alobi nini mama journaliste yo pesa nga ba réponse molimo na nzambe etalisinga na kati na église na nga 10 personnes molimo na nzambe etalisinga boleka liboso po bopesa ba $100 alobi molimo na nani molimo na nzambe bien sûr mais te yo kananu kosisa te kokata te yo kende ti na suko comprendre pe yo kam to pesa nga réponse siko molimo na nzambe etalisi 10 personnes to mona ka 5 personnes na kati église batelemi baleki liboso ya cher ka yesu pasteur akipe sous 5 na te atiki na mpandi po ayebi ke bilo one koti abi ba o batikali wana 5 personnes nzamba alakisi nga boya otia $50 batelemi 3 batikali combien date siko ka ye moko pasteur liboso cher na ye molimo na nzambe lobi 2 personnes na botikali na bino nyonso tu bozana kati na église boya kotiela nzambe o boyaki nango eza molimo na nzambe to eza kotantonner yo pesa réponse bandeko balandi bomoni émission penza eza show eza molimo na nzambe to eza kotantonner boyoka vraiment mama prophétesse azo pesela bino azo expliquer bino azo limboela bino na comprendre nzambe apaya bango na pesa tumba bango na kati matumbi bango kana munoko mais o babi ke bana na nzambe bazotambola sa boyebi olandi nzambe po atumba bango atalaka te natika bango natumba bango na munoko po bana bao ba comprendre mais bana bao pe ba comprendre te matondo yo olobi molimo na nzambe naloba na be mission na nga tant na tokaka boyi yo muto olanda mission ezala bénédiction pona yo muto oza kati ya prison yo muto oza na kati na hôpital oza na kati omoni ke mayela nzambe vraiment bandeko balandi bomoni vraiment émission na biso eza vraiment émission moko ya show makasi tozo kota vraiment na kati ya makambo ya bonzambe elongo na mama prophétesse na biso mama Kitambala bozo mona ndenge bozo kaninga zo limboela bino azo pesela bino penda na ndenge ya pembe azo lobela bino vraiment makambo etali bonzambe na ye ndenge papa Simon Kimbangu abimela ye na kati ya koma na mbeto hôpital. En tout cas bolanda ngo vraiment tikino na suka bozala vraiment kimia bovanda liboso ba télévision na bino liboso ba téléphone na bino ya bino liboso ba ordinateur na bino bolanda ngo vraiment na bokebi nyonso surtout. En tout cas bozala vraiment na savoir mingi pe na sagesse mingi à travers émission oyo. Mama Kitambala to kaka neti mobali ana misala mabe
po question oyeli ngai na tuna olokwa ndenge oti kolimbo ela bato makambo mosusu awa nga mpe na posa vraiment nayeba na comprendre eloko wana esalemaka ndenge nini mobali aza na misala mabe azwi mwasi oyo mpe aza na misala mabe baboti mwana wana est-ce akozala mutu ya malonga na vi to akozala koya mpona kobebisa mokili to mpe akoya mpona kosauve baparent na ye okoki kolimbolela biso eloko wana ndenge nini mwana wana oyo abimi na kati ya semence ya mabe akozala ndenge nini na mokili eske ye mpe akozwa semence wana ya baboti na ye to ndenge nini ingeta tika lokumu ezonga epai ya nzambe misala mabe eza na balolenge ebele misala mabe ya mutu ya kisi to ya kindoki to ya marabu neti genre ya baoccultiste baparent baza baoccultiste to mpe baza mpenza bandoki bapumbwaka na butu baboti mwana wana eske akozwa semence ya baparent na ye ntango otuna eloko otuna eloko ozwi na réponse motume totuniselo mosusu natuni ya baoccultiste oui eloko nangi nataliso eloko moko omoni kisi eli koloba te ke mutu wana azalaki na kisi azalaki mwana satana to abotama na kisi mutu wana peut-être mosusu makambo akutana nango na vie yango esala ye mpo akende kokota na kisi ntango akoti na kisi aye koinitie mpe lisusu mwasi to bango mibale bakie oyo eza nzela moko me balingi koloba te ke baza bato ya satana elingi koloba te ke mwana oyo bakobota na libumu eza nde mwana wana mpe voka aza na semence ya mabe. En tout cas, donc mwana wana aza na vie na ye mususu est-ce que âme na ye eza na contact te na ba maison wana to bisika ba parents na ye bakota omoni mwana nyonso tu mutu nyonso tu na se na moi oyo azaka na bilaka o nzamba tinda na se na moi pe mutu nyonso tu ezala yo na tie liboso batu tu tozalaka na ba ange gardien na biso mutu nyonso pe mutu nyonso tu na se na moi oyo azalaka na elembo na ye soko elembo ya mutu ekimaka eza a cause ya bikota-kota bake ko etufe yo oyo eza elembo na yo elembo oyo babengi étoile voilà bake ko etufe oyo ezali étoile na yo olandi yo ntango okokota na ndako ya nganga okosimba kisi soki oza na elembo te bapesa mbongo te bapesa mbongo mpo te bacomprendre yo oza mutu elembo oza mutu etwali ntango mpo te satana ntango apesaka na loboko ya gauche abombelo na loboko ya droit ya droite me nzambe apesaka oyo eza na loboko mibale eske ozolanda ingeta mpo te ntango yo oza mutu ok mutu atina te oyebi mutu atina te ndoka aliaka te mutu atina te ndoka olia yo te yo ozaki zengi ndoka kolia yo kuna okosani ndoka longola kaka mutu aza très important pe mutu okaka omona ke mutu wana bande kosunga famille ye wana nde mutu akisa ko omoni mutu akisi na ndoki mutu akisi aza na pouvoir ya kolia ndoki olandi mutu akisi aza na pouvoir ya kolia ndoki donc mutu akisi aza aleki ndoki na pouvoir ingeta ndoki eza nini na botami ndeti na kopesa ndeti exemple nga mama kitambala na botami naza normal me bazwi baliesinga eloko eza lokwa bainisinga donc baliesinga eloko nde na ekomi na kindoki pe kindoki ezaka lokola code okoki kozala na mwana ndoki basaile délivrance kindoki bakati yebaka yango akoki kobeta mpe lokwa kodi kaka ezongi nango pe kindoki nga nalobaka yango eza lokwa malaria eza lokwa moto awabela kisa banyama awamela kisa banyama ingeta awamela kisa banyama mpona nini okopesa moni kisa banyama moto akoki kozala na banyama opesa kisa banyama soki avandi banyama esesani ezonga lisusu seke esengaka encadrera bien mpe esengaka esika oyo akwe esika kimpeve mpo te bakadre babebisa biloko wana mpo tatika kindoki ndeti ngai nabokola bebe ya 6 mois na ndako na nga Lucifer na kati ya ndako na nga na ngola na soyo
bébé wana utaki wapi tia koma na ndako na yo nalingi na peso siko na image na yo o comprendre question na oyo tunaki eza malamu mingi pote molimo nzambe za songi pote témoignage oyo na bomba ki yango pote na pesa yango metangu yo bimisi eza lokwa yo nde molimo nzambe talisi ingeta soki ba pasteur mususu to basala nzambe mususu lisolo la obeta bolinga basala nango ba campagne pe basala nango ba séminaire pote ngana bokola lisi faire na ndako nanga beba 6 mois azoloba sikona beto lisolo beba 6 mois azoloba mama na ye azalaki mwana oyo abotamaki na ye malamu tango azalaki na 8 ans baye kolise kindoki ana balese akokisaki 25 ans na kindoki akoyiko azalaki na chance pe ya mibali ya kolinga akoyiko linga mobali soki aza na mbongo soki mobali wana babimi na ye il faut mobali ana koma par terre kindoki wana ezalaki conscient to ezalaki inconscient ami yebaki kaza ndoki ami yebi kaza kindoki abotami normal mais baliesi ye kindoki pe ami yebi ke nga naza ndoki siko na kindoki na ye oyo azalaki soki alingi mobali ata mobali wana azalaki na bozwi soki kaka komi na ye il faut bozwi wana esala nini esila ye yaki soki akobi to na zemi kokoka 3 mois to koki 6 mois zemi wana ekolongwa esa ayoka ne passe sikoyo bongo excès ya bongo bakotise ba classe nyonso tout azata mayele te azwane te ti batika na ye pa bonga vanda azara bakotise oyo azwane te bakoti azwa c'est avant na bongo mais soki otaliye azalaki mwana malamu mwana ya respect oko comprendre yango te soko za molimo te oko comprendre même ça ya mwana wana te e ko sala ke na monde na mokili na biso bato bakomi ko seka ye pourquoi yo soka ozize mizeme longwe pourquoi ka yo soko ozi mobala batazaki na mbofo mbana na koma boye bakomi ko seka ye azongi na deuxième monde alobi na lingi na bota baby se yo moyo bota te pote na monde na bango na deuxième monde azaka na 4 bana déjà bota ka na monde na bango siko na monde na bango tanga bota ki na monde na biso bata ko bota te donc si abala na ye na monde wana abota bana na boye abala te abota te abala na ye mais mobali wana bozwi ya chance ya mobali wana boye utiliser ngata za na mbongo bongo atika libongo sikoyo Lucifer alobi ngai nazokota na libumu na yo lokola mwana nakobotanga na mokili na bino bato pe nakozala na mokili na bino lokola mwana pe lokola mobali na yo c'est que mobali na ye o bazaki ne kuna na deuxième monde na butu ye Lucifer akoti ye siko na libumu abotama na mokili na biso bato lokola mwana lokola pe mobali e ko sala ki ayeko koma na zemi akomi na ngazaki na zemi moko zemi longwe bayeko zongise pa na bango ayeko koma siko na zemi mais yo déjà tozaki zemi longwe te apesi ba raison te ezalaki zemi longwa ki tosangana ka isusu na mobali ava boya ozwanga boya na ngai pa na nazaki dana koma siko za na zemi ambrouiller bato ambrouiller bato likambo wana nazoloba yango muto nazoloba eleka na ndaku na nga epa na ngai makambo nazoloba eko sala ayeko koma na zemi wana boti ye moko apesi mwana na ekombo roi David tanga apesi mwana na ekombo roi David nga nasalaki voyage na voyager na ye ana Kisasa mukolo mususu na butu nanu ba film esiko ebandi mukolo mususu na butu nazobenga mobali nanga na pesa témoignage na yebisa ndeko moko pote satana akoyi komona nzamba salelo eloko moko akolinga lisusu a changer méthode kasi soki ozana kibonzambe te ya solo te bakosaka na yo ko sala siko nga na bengi mobali nanga na telefone fona ya mobali nanga la na musala menga na ya mi mwana mwasi na telefone mais mobali nanga mutazana telefone na maboko nga na yambi allo makitambala kozonga te ngai kutina za boy na koti na ndaku na micho na na koti na ndaku na yo on qui appelle à 3h na kati téléphone donc na kati téléphone na lingi lokwa nazwa kande sipo moko bisinga te na tikele kina bengi su mobile to potani na téléphone mobile azoka moya za téléphone na maboko
appel ekoti te nga ndeni na obenga ye na oyebise ke na yambi mwasi omoni satana ndenga koti ya confusion alukio ba mono te olinga fulelo mipepe miso eleka na ndako na yo eza makama mabe eza ba ofulela o ezali mopepe ya ba compréhension yo na mwasi na mobali boza na ba compréhension moko ezangila mutuna makolo bozonga na osima boluka mvuluzi kimbangu eko sala ke tango ekomi bongo na okenda ngo mbangu po témoignage eza munini eko sala tango ekomi bongo tango nga na zongi tobandi ba prière et tant que na yebi kaza misala mabe mais na yina ki ete na sombela ke lamba na sunga kaye na kipaka ye mais na zolandela ye alobi ba pasteur nous surtout ba mema ye mibali na ye pe aza makasi na kokomisa bato ezali ba mari ba kopesa bato bana mibali apesi bango mibali ya butu bana pardon basi ya butu bana basi apesi bango mibali ya butu apesa bango ndenge nini bebe na wana soka sali beti bezo bilama na ye asokola ngo le même jour te asokola ngo fesa ata 2 jours siko tanga zoni kabilama na zo ba solo wana tango ezo pantana ezo kanga quartier bana mibali bazo tanga bazo ba diplômité ba misusu bazo misala te ba misusu ba ekomisi bango lokwa ba kuchi et pesi bango susu ba misusu pesi bango ba komi a côté na bana ba foyer batu a pesi bango eza basi ya butu mibali ya butu double yaza ki abimi ye amitiki ye ndeza kando ka bimi atiki poso ya bimi ye atiki ye to mine ndako to kangi ndako na ba prière a changer stratégie ya kobima a koti na se éponge na ye a koti na ciment atamboli 7 mètres et sika pouvoir ça ta bima ki oloka petanga ozonga ka 7 mètres na zongi nga na moni petanga na moni na ebisi da noko na ye na ebisi omoni nièce na yo abimaki pe abimi 7 mètres pe azonga 7 mètres le quoi to komisa ke ndoki zoba tanga yo zonga lobi ke mama kitambala mona nga ta ona bimaki pe ta ona zonga mama kitambala bimaki nga na bimaki 7 mètres na tambo esika pouvoir exacte na kioloka na bimi mais tio ke koloka wana tozo sala ba prière pote atika kindoki mais ye azoke koluka sous ba renfort yango nzamba ko selo likamu moko satana a créé le comme susu que li ko lobate ke soko za mwana nzambe ba satana kolonga akobundisa te akobundisa yo mais akolonga yo te pe akolonga yo te so zaka muta molimo po so za muta nzoto alonga yo est-ce que comprendre le message yo et ko sala mwana wana zaki azana 6 mois mais enfant boete ya vanda boete ya vanda kazu oya tuti na se oyo avandi penza na se mukongo na ye déjà ebeba kuna na trône na bango déjà vanda komi ya mukolo mukongo na ye ebeba mukolo mususu na zui mwana wana tangu nazo maseye na sisi na kitisi na servi mama ba biloko mwana mwasi soka zolia okoteli ata dibula fufu sisa so tele a aussi santo ata bando lia na bato mukomsu na servi biloko nazomona bébé on alali si ya 6 mois alali na kiti ye mama na 4 bana bilongi ya bébé na alali na kiti nga na servi mutu moko mais ba olia 5 personnes ye papa na bango pa pusani pembeni mais avandi na sinya boy azaya ko gunzama bolimi atebwe ye papa na bango esika ye mwasi azolia na bana ye ya vandi ache sinya boy signe wana eza signe elakisi nini signe wana namonaka yango na bapublication na banini signe wana bato batiaka mingi liboko bongo ezaka signe ezaka signification nini eza signe ya deuxième monde ya monde de ténèbres ezolakisa nini eza signe ya mabe omoni signe so omoni esika nyonso tu omoni signe boye bima eza signe ya malamu te eza signe ya 666 ingeta sikoyo tangu ye mwana nga nazomona bongo nga na servi bato beloko moko me mutu abimi bazolia baraso bazolia ya mwana wana pe na tuni ye andimi to na yebise yo lia kobe pekso na lobi pe po ye na komisa ke ndokizo ba okopone ke nga na omona ye pa omona mais azokopone ke soki eloko moko esalama kopone ke mama kitambala moninga mukolo mususu ye kosala bazalaki na deuxième monde na bango
eloko na ngina tali soki molimo wa Nzambe eza kitoko mingi kimpeve molimo wa Nzambe solo eza kitoko mingi yaona yebisaka mutu omoi molimo na Nzambe epasolaka mutu nzela pe créelaka mutu eloko esika eloko eza te soki osala kibonjoto baodame yo baolia yo baki osala mission na bango na deuxième monde bazo préparer oyo ezali ba accident oyo ezali makambo ya mabe kosalama nga na kati tangu bango baosala becaptation na bango basanti ke eza na esprit moko oyo eza kati na biso awa eza na kati ya temple na biso eleki makasi awa ekoleka na beteli ye mobali nanga ekoleka na tongo etani yaya makambo mabe wana po esala masiko esalami te ekoma obebisama baretour wana eozongela siko mwana wana bato babandi kobeta ye to bandi kobeta ye botika na loba o nalingi na loba so bomoni makambo na ngai ebebi boye leo na butu tozalaki na mama kitambala bato bataliseke mama kitambala azalaka ndoki po te alobi leo na butu so bomoni makambo ebebi boye tozalaki na mama kitambala ese bato sikoyo babane ko konfienga me tango mwana lobi bongo na monika bato soto batalinga ya sisi na koloba te tozaki lona mama kitambala yango moni leo bato babetaka bana nyonso tu oya lesaki ndoki oyo lelo atangi kombo na ye kuna lelo atangi kombo ne bango nyonso tu bayeka le même jour so bomoni makambo nyonso tu ebebi boye po lelo tozaki na mama kitambala na deuxième monde tango biso tobane kosala becartation na biso po te tobebisa mokili mama kitambala azalaki na kati kuna ye nde moto abebisaki makambo na biso nyonso loko aya yokaki makambo na biso nyonso tu ebebi yango moni ke bakangi nga bazobetanga wana ti sikoyo tanga lobi bongo bato bacomprendre ke ezalaki molimo ya Nzambe ekendaki nde na place na bango ebebisi makambo na bango nyonso me bango basantaki na deuxième monde ke présence oyo eza na kati awa eza eleki makasi eza ya biso te mpe nayokaki nyonso moye mission na bango esalama eza te yango nayebisaka bana nyonso to ya molimo omoni quelque part ntango baodeklare na lolenge mabe seke nyonso tokosala na nzoto nde eza pamba me mutu na molimo ntango akomaka délivre nde yaka kolata nzoto me mutu na molimo soko oza ekokangama so balongi yo na molimo oyebaka mpe na nzoto boye bakolonga yo na molimo soko olongi mpe na mosuni moto osali nini olongi ekosala ekomona vision moko na kati ya cuisine na nga nakotya locataire te me na ekozwa vision moko na kati ya cuisine na nga naza balocataire ana mpe bazolamba sikoyo balocataire ana ntango bazolamba ngai na kati ya cuisine na ngai mama oyo ozosala nini na kati ya cuisine na ngai wana ozwa vision nazeka boye na ozwa vision mama oyo na cuisine nango ekosala nini ayebisi ngai yo oza nani okanga soyo o mobimba angola mobimba otia bato mal à l'aise yo za nani nga nakomaki te sika oyo azali nayebisi kaka so olingo oyeba oyo nga naza yeba na oyo eza kati na nga mpo okokomprendre soki nga naza nani ntongo naoloba bongo miso na nga eke etake ye ntongo miso na nga etake ye nalingi napesa mokonga nga etake nga nayebisi ye omoni miso ka epamba etake yo seke so nakomi pembeni ezala mabe nasutuka boye ezaki message na bosanaki nazwi na lambi pe lisusu natie biloko bepisi nakeka nazwi suka mbisi na congélateur natie nazwi na bengi ka ye mwana ngwana griller tangu ya griller azobenga ngala bima kitambala ya komeka nayebisi te so ye nango na kati ya ndako na omeka me nakeka na seni na meki eliko bate le kwa na osambela nde satan na omeka ngai te azomeka po ta comprendre o eza kati na yo nake na meki mbisi tala ka na meki mbisi ma sœur ya kimi kokima kimi nga komo sentir motema lokola mutalinga kufa lokola problème lokola likambo siko tangu nakomi konstanti bongo nakomi mal à l'aise na bimi libanda na yebisi tiyu eliko loba noko na moni noko ya safana kana bi nde no sentir na yoka mabe ayebisi nga mama kitambala yo muto salisaka osalaka bakisi obikisaka batu mse koza estomac ngabi nazo yoka eze estomac te takota kata ndaku nanga bebe olalaki na kiti lisi faire afuleli biso mupepe compréhension ngana mobali asilika bani moko loba akoti na kata chambre po nini Satan akota yango nayebisaka bana Nzambe esika okimi ezali Satan akota te Satan ayaka kokota esika kimi eza te esika oyo kimi eza te nde Satan ayaka kokota kati na bomo ya mutu pe ndoka libanda pota kota na bomo ina yo il faut akuta pont soki pont akobende eza te to ema akobende eza te akokota te kosa tangu na sali bongo mbala moto na koti na kata chambre na oki papa zo yema nzembo kia matondo nga na yambi yaya na sanza kantini ya misuni menga na meka kaboui mena sanza kantini ya misuni ya mbisi
tangu na sanzi ye mwana ne sika zaki akimi asanti ke kopi na bango ebebi tangu na sisi ko sanza na santi kimia na boka mwate pona mekimbisi mukeme na sanzi siko na limbo la bino omoni ndenge na lala kina soki message déjà balonga kinga yango na inatali sabino na molimo so mutalongi pe na musuni mutakolo akolonga me na molimo so mutalongi te na musuna olonga te kasi tangu nasalaki boye olimbisi mwa muke na bosa nga na longa ki pona takaki déjà ti bando tuma biloko wana nga na takaki bango déjà na esprit yango na kibo moto boye e salami pe nga na baka délivrance eza muta conclure o ya longi de na sanzi eza lokola na longaki biloko baliesaki nga na longi bango de na yeko sanza ngo sikona kibo moto boye ye kota zaka alobi kopi na biso ba soda bakomi kobeta ye alobi batilaki nga de mitambo eza ngate eza roi David mutakotaki na kati ya nzoto na ngai poto bo mama kitambala po ba moto eleki kaka mama kitambala yango roi David akotaki na kati na nga akoti na kati ya mbisi yango na nde poto bo mama kitambala nge salama na ndaku na ngai lokola mwana wana azalaki na misala mabe ye azalaki Lucifer beba si mwana ndaku na nga zoloba to trikaki ye bosuka ina mwana ngo ndenge nini suka na ezaki ndenge mwana wana to trikaki ye po biso toza bangu ngunza na sa yake prière po te azonga za mutu na biso te mais oyo azalaki mutu na biso ezalaki loko ezaki ndoki baliesaki yango eza lokwa malaria kindoki na esalaki nini esilaki ye abongolaki ne motema pe na nyonso tu oyo atémoignaki yango mokolo oyo ya abongolaki motema pe tolandele ba prière kindoki ne sili mais ye lokwa azalaki Lucifer ayaki mission na mokina biso pona kobebisa pona ko détruire na trikaki ye na salaki prière pe akufi avimbi akomi lokwa ntsoko avimbi pe akufi tanga akufi avant na kufa nda avimbi wana beba simo de abiloko ba bebe te ali akablo mikolo beba simo koti na kata chambre na passer rapport na mama na ye oh amoni ba témoigner jo ezebele mikolo mususu koya to ko limbola ngo pena na kotaisa bino bana nzambe bien mais tanga kufaki to sa ende ni pozonga te mama bango tango nanu ava kufa mukola ninga kata motema to yebise ke na bangola boyebi hôpital za nango fele zo mwana meme na hôpital na meme ete za makameza spirituel tia koma tia vimba bongo tia koma na point ya kokufa bo salaki méthode nini ba prière nini yo makasi salaki système nini salaki penza po akoma tina niveau na tina niveau que akufa akende ingeta na lisko na talisa bana nzambe ke kingunje za kitoko mingi balobi fongola meso mwene ko kanga miso bayiba biso ebele balobi fongola meso mwene moindo vutuka zongela o ezali bonzambe na yo ki bonzambe na biso kitoko makasi yango balobaka ke biso bangunza tozana kisi biso bangunza tozana kindoki po tozoyeba ko respecter biloko nyonso to tokuti na se na moi mwana wana va kufa eza simple comme bonjour tozui kaka de omoni soko lingo boma mutu ndoki ya zwa de mbumba mungwa to 4 mbumba mungwa benga mama kitambala asambila soko za ndoki na ndako na yo oza poso boma ye zwa de mbumba mungwa dembu mamungu pardon so da poso boma yete ozi dembu mamungwa waneza obuke bapete oza dembu mamungwa ozwi mai tia makala na moto na otali sabino yango tia makala de na moto ozie tia makala na moto moni makala na oyepela kaneza rouge makasi wana oza poso bomete oyokitise ndeba obuke ba grade so olinga kindo ka famille na yo olingi abongwana po buke ba grade obome ba misu dembu mamungwa soma makala tchana mbabola zwa de makala ya moto zwa mabele ya 4 kwa ndako na yo mukemu atanda ko ezana karo na suka nango ezala kana mabele zwa ka mikie olandi tchana mai zwa de Mungu acha zwa makala wana ya moto wana ya makasi de bwa kongo na mai elela nini Mama kitambala, est-ce que wani eza bonzambe to peza bonganga? Eza bonzambe te, eza kibokoko na biso. Kibonzambe na biso, pote bakoko na biso akala, basaki soki mutazobela, ba baliko na simandako, babuki likasa, ba pesi mutu mutabi abiki, kindoki
te eza koko eza permis na bonzambe to yo za musanya nzambe na prophétesse yo kelo kona yebisa yo tozonga na kota kibo chrétien kibo Yesu bakosa biso le Dieu de Isaac le Dieu de Jacob nzambe ya Israël nzambe ya Moïse Abraham Isaac basa bakoko te baba kokoti ya bana ya Israël baza bakoko ya Israël est-ce que basa na bo moi bazaka na bo moi yo chrétien tu es chrétien tu bazaka na bo moi basani bakufati yo na kati église obelelaka te le Dieu de Isaac le Dieu de Jacob obelelaka ngo te eza kindoki te bongo soki biso tobeli bakoko na biso tobeli fumu kimbangu to naseli kibokoko na ngeni kolobesa ndoki eza kindoki te yo monaka te mundele akouta pays na ye so akiti na aéroport il faut afukama apesa mabele bise oyebi pourquoi eli kolobake mabele oya mboka oya nyati epesamela ye pe etosa ye pe musala oya ekosala na mboka na bino réussir eza kibokoko te. Vraiment, merci beaucoup Bandeko Balandi na biso ya Congo Suisse. Bozo mona vraiment émission oyo. Ngana lobaka kisi ezali kasa ezali nzete wana nde kisi. Omoni kisi muta kosote ezali kasa ezanzete. Olandi kisi ezali kasa ezanzete. Pe kibo nzambe batangela ngo te. Nzambe azana makoki ya ko utiliser même bébé ya muke ya 5 ans asali pe ba miracle. Nini roloba na tina ya maya nkamba oto mona bat bakendaka batoki aza malade tozo yoka pasi moto le rombo aki atoki amekisi wana omoni kuna na mukomususu na olobelango omoni mukomususu na olobelango po kimpeve eza na kanda expliquer atanda vuluzi kimbango azalaka kuna susu te abima na ye po te bango pe babunga nzela bango babunga nzela yo omona lelo ezalaka ke mutu okende bato bakende nkamba bokende kamba mena bokende kamba bosala aksida bokufi bouti nkamba bozonga bokufi babunga nzela fumukimbangu yasalela kieluka bible ya biso te omona te ke babible eza lisusu te bato bakomi na batelefone batinde no bible na batelefone pasteur bien dans tablette na chair bien tablette na ye omona lelo susu omona ba frère asubi batie na peka to sœur te yo za ngona téléphone ti eli koloba ya biso te kei ezo ke malembe pomo comprendre que eza ya biso te na kati ya bible wana eza dem kufa na bo moika na kati ya bible na mbeli ya d'étrange ni ezo kende o eza ya biso te elo ezo kende eza ya biso te ya ngai na pesa kieluka mvuluzi kimbangu asede kieluka so tali fumu kimbangu anyata bible poza biso te pona yo mama kitambala donc bible ndenge zana eza kasi bango na mboka babunga nzela biso to bata kimpeve église afumu kimbangu eza église mosuni te eza église kimpeve mwana noso tu elaka so akoti na kati ya kilongo elingi koloba église il faut étoile nengenga il faut apela elakisi ka te po batia loboko kotia loboko ba oyiba ba étoile na bino mwita batia ko loboko ba oyiba so za mwana elembo so koti na kati ya kilongo na kati ya église il faut étoile na yo engenga le même jour pe pa nzambe mutu aksikaza te biso toto batakala pote na mokilo nzambe atia mutu azonga 7 fois na ndenge expliquer biso na makambo ezebele est-ce que vous comprenez nzambe atia biso 7 fois tozonga na mokili po babi kokanga miso bayiba biso ya biso ebele fongola meso mwene bible eza ya biso te ba missionnaire kei po lelo batine biso susu bible na telefone yokuta keluka na telefone wana mukanda endombe kuna babunga nzela ofu mukimbangu yeye aza mitindami ya Jésus Christ. Mesdames et messieurs, en tout cas, aza mwana nzambe ngape aza mwana nzambe fumukimanga aza mwana nzambe yopo aza mwana nzambe pe fu Jésus Christ aza nzambe te ko sambela bo pesa ba mindele pouvoir to bo sambela Jésus Christ ba mindele ba mata Jésus Christ aza nani Jésus Christ aza nani pona yo prophète ya bana Israël nga prophète na nga fumukimbangu yenda yana mukanda ya ndombe
pe na kati ndeti naza boye naza prophétesse na prophétisaka mpo na motu pe molimo ekoki kotalisanga kana yo to ebika kana prière pe biki na prière pe molimo etalisaka nga kaya motu tolandela prière na sima prière il faut kiss nga naza yo osalaka ndenge nini mpona mutu soki aye na ka moko boye soki grave délivrance na yo procédure ezalaka ndenge nini opesaka bajour to mpo opesaka bakasa to opesaka bilembo moko boye to ndenge nini limboyela biso na ingeta yo ndenge nini otuna délivrance mutu na yebi bitya likambo nete yo opesa délivrance opesa mutu délivrance ndenge nini par exemple mutu aye na maladi ya mosusu ya mosusu miracle now nzambe alobi omoni tangu nzambe alobi tangu nzambe ayebaka oyo eza na kati ya moto oyo ebimaka nde moto amokili alingaka kozwa mpe azwi akangi me nzambe biso nga aza moto akimpeve natuna te moto oyeli nini olobi nini mpe prophétie eza ya mbongo te mpo moto aleka na prophétie fo osenge kati ya $1 te lokuta prophétie eza ya mbongo te mpe prophétie eza te moto aye abandi koloba mama kitambala omoni nga nde naye boye naza na boye yo olobi kaka ya savo bimi kasi nde basala bango na babiro ti babi nzambe ayebaka oyo eza na kati ya motema motu oyo ebimaka nde moto amokili alingaka kozwa me nzambe ntango ayebi oyo eza na kati nofa mpeso solution mpo ntango alobi nga nayebi yo te me ntango nalobi makambo na yo seke solution akopesa ezali mpe eza na bakisi oyo molimo etalisanga bato babikaka bato basida baobika bata ba cancer baobika bata ba diabète baobika bata ba poison baobika na ko ba tous les sortes de maladies bazobika yo hôtel émission na ngate o mutu akufa mutu ataki na sida ba ke ko tiela morke akufi le ba meme na morke ngape na za kati kuna sekui pe abimi pe to pesa kisikiside sili. Mesdames et messieurs, en tout cas, comprenez que vraiment, Lelo, vraiment, émission à Lelo, Toye, vraiment, na carte résidence, il y a Maman Kitambala. Boyoki, Bamakambo, ba explication, ba témoignage, na indinga PC Libino. En tout cas, merci beaucoup de vos alaki, on a vraiment ébélé devant, ba écran Nabino, pour na kolanda biso na émission Nabiso. Émission, eza émission, moko, il y a révélation, mounene. En tout cas, bo landango, na boke bignon, surtout, bo bandelango, ne bandeliti, no na souka, bo landango, na boke bignon, boko comprendre makambo ebele tokozongisa micro na biso epa ya mama na biso mama Kitambala mama prophétesse yende mutu akoclôturer émission na biso en tout cas merci mingi mama matondo eloko sula ngina loba eza na message o molimo etalisaki nga na lobela kango déjà mais molimo ebetaka cité bana basi nyonso na yo pe soko sombi soutien to kena ndako contrôler ba soutien na yo poani na kati nango bazwi liquide moko batie na kati eza préparé ya monde des ténèbres abi liquide wana epesa ande cancer matondo kasi oyokaki yango déjà lokwa de oyokaki yango na émission nanga yango na bande nango lisusu liquide wana eyepesaka cancer te eyekomisa bana basi mitu likolo bafoye double na kati na mabala ezomemela bato ezali basemasi ya mabe contrôler soutien na nyonso tu mwana mwasi nyonso tu wana nini bazolingaka badétruire nalobaka yango Congo na biso eza paradis pe vaccin wana bozwa te omoni ba vaccin wana bozwa yango te eza makamba monde des ténèbres ba vaccin nini mama ba vaccin oyo balinga bapesaka bato bozwa te nga mama Kitambala nalobi bozwa te linga kutozanga nokolia ki ozwa vaccin wana eza na makambo ebele na kati ya vaccin wana pe ezoboma eze détruire pe eza signe ya mabe ya 666 kana na kati ya vaccin wana pe nzambe alobi moyindo vutuka oyo eza ne ya bana bilaka nzambe alobi fongola meso mwene kokanga miso bayiba biso ebele mutu oyo makambo eze bele ya mingi ya koleka matondo takimbangu mwinda ndombele tangu na olinga naloba na basu mwa mwasi so oza ba période kolambela papa te soki po yebi oza ba période na yo kokenda ka église te église cimetière eze sika o eza sacré tango za ba période na kibo mwasi ya kibo ya règle kolambela mobali note ko sa musape na ndako te ozofina soko za kata libota na bino ozofina libota na bino toko za kata ndako ozofina mobali na yo pe ba mama malewa oboteka na restaurant so za ba période kolambela peuple te
boke kozwa ba malédiction boke kolokota na nzela boko mobenga ki ba para bandoki o famille ndoki yo moko so oteki tata lo komona yo moko ndoki avina yo. Merci mingi maman Kitambala na sepeli mingi ndongo ya mbibiso na résidence na yo. Prochainement tokoya tomoni kuna mopanzi tomoni bana ko expliquer biso bana ebele tomoni awa boye tomoni lopango munene bato ebele eza nini? Ingeta eza oyo nzambe atalisanga kena kate bana. Oyo nyonso tu bozomona na bana na ngai oyo na kadraka bana na bino oyo tozo cadre oyo mvuluzi kimangu tata nzai mokeli na nyonso apesi ngai na bino poto cadre baza bana oyo ba misusu bakufela ba papa baza bana misusu oyo tolokoti na nzela baza bana misusu oyo sopeka kisesi nango matondo. Merci mingi maman. En tout cas, bande kon abiso ya Congo Suisse. Merci beaucoup. Ozalaki wana bolandi biso. Tomoni mama azangi azolanda émission mama Kitambala. Otali no émission. Tango otali émission préparer mungwa na yo. Mungwa ya bambuma minene. Maman pardon, OP ça peut contact non parce que ba tu appelle ça OP. Mungwa ya bambuma minene. Otoki mai na yo. Mutu ayebiso te ke o mungwa eza na inconvénient mabe o mungwa eza kindoki te mungwa nde tangu nga na sambela kango e balukaka ba masasi bobi e bebisaka misala nyonso te ezala kindoki ya bakisi ya bakadia pemba na bato bazopesa kimia na nzambe na se na moi e pesa bango pe kimia ya mvuluzi kimbangu kaka bato basalela kango eza nde biso batamolimo mais soko moli o mutu moka bimi alobi mungwa nga na yebisaka mutu te kiswa mungwa Mungwa ngo na pesio, mai ngo na pesio, na bitoka mai, somba mungwa. Ekila nanga ka batia matabisite. Ta on osambela. Osui, ozi miracle. O baluso to baka mimiangwa tikotaki. Bato ba ono bake mungwa eza mabe, yebaka yende ndoki avina yo. Contact na maman po to komi déjà na suka émission peut ça contact na ingeta matondo ya mingi ya koleka numéro nanga ezali plus 82 71 52 888 hein yangwana pe eza fichier bozo mona yango eza plus 82 71 52 888 numéro ya mama Kitambala lobi fongola meso mwene kokanga miso bayiba biso ebele matondo. Merci beaucoup ba contact maman apesi avant all bandana numéro apesi plus 243 ndesiko rozwa mama wana ndeko damboka na biso. En tout cas merci mingi na bana poto, merci mingi na balanzi ba fidèle ya Congo Suisse. En tout cas na sali déplacement na wuti na chaîne na Kasavu buti awa na Kinkole pona roya luka mama na résidence na vraiment kaka pona kosala pona plaisir na bino pona ko servir bino. En tout cas bo pesa ngai toujours confiance, bo pesa toujours chaîne na biso confiance Congo Suisse. Bo kozala dessus ata mukolo mon côté to se retrouver prochainement. Tranche mususu ezali kaka na mama Kitambala bokozwa lisusu lisolo lisusu ya sika akopesa susu ba révélation topé ba témoignage mususu ya minene boko comprendre vraiment na kati ya bososoli malamu to na bozindo. Merci mingi pour bozalaki wana mingi pona kolandanga. En tout cas tout le monde en a prochainement. Allez, bye, à la prochaine.